Dielo matabati ko bata mana makambo ou ambassadeur baki. On comprend? Tous ces bandes wana batu tout ba oloba makambo wana. Tout le monde a grand prêtre na biso. Respect, vena biso quadre. À légende, vena biso à l'émission, ils en a net. Toko tabo beta aux journalistes ça ba recherche. Vers le bas banda na wendo, vera mo mutalobango. Banda na wendo, tiyo kita. Mutaleki na musique azate. Na mona ko batu basala ba sous émission. Siko pourquoi tant ambassade lo biango et comique batu faut pas créer une émission. Non, ils en ont wana te. Ils a combo ya falinde déranger à batu. Combo ya falinde déranger à batu. Combo ya falinde déranger à batu. Et puis, faut y bango que et belé ya ba leader ba jeune belé. Mais sous bazana nous. Na rolo ba baza banane. Bazana na âge puberté na musique. Eh belé bazana na âge puberté na ba patron na ba on a ba porte-parole na ba musicien ba ya rolo ba makambo po ba taka biso. Donc pour na bango belé ba na âge puberté. C'est quoi orchestre nanga pour battre ba lobombo na c'est l'orchestre mais ba musicien nanga engagé na battu nanga ba bureau ba porte-parole aller ba vanda boué ba mona mageno ole ba ke lobela mambo orchestre bon ba lobela o kutu leader wana ah boza ba complexé boza ba faible en esprit vous comprendre que biso doza ba grand parce que sous boza ba grand bozo obi ke petit ba lobela ka biso ba sous-estimer patron na bango nga beta pa muta mu nene boy. Nga beta pa muta mu nene boy. Est-ce que batu ba boy? Bon on va répondre bon point. Est-ce que batu ba boy? Bon on va répondre bon point. Est-ce que batu ba boy? Bon on va répondre bon point. Il faut pas souffrir na option et puis na 2023 to kembi sans aussi to serrer. Boloba. Tibo aussi ça. Bozo occasion na te. Bato kutu bo bando prétendre que no baba grand. Ba nga ba sa pied d'égalité net ba tcha ba comparaison na les king. To kipa bangote. Boga bata lala ya hier lobby lobia. To ndo kipe bango. Ah, par de l'énergie na rouvumela lobela mamuna biso. Est-ce que batu ba boy? Bon on va répondre bon point. To repesa ka batu chance te. Biso ne dunga au moins na beta pemela le king. Na tante na lobela. To vie mo boy, to massa mo sala orchestre, to petit mo sala orchestre. Bazana ba musicien na bango, ba ye, ba mo lobanga na répondre bon. Jamais. Eh, na longo manite. Nga manite, na beta pa muta grand. Eh na se rabaisser nengona na ina banoué ça te bango nde fo ba lobela biso de votre pesa bango fo ba lobaka pona biso mais biso to loba pona bango te na ba patron na bango to lobela bango te na ba patron na bango to lobela bango te na ba patron na bango to lobela bango te yo muto na succès nene ko otinda to batu to ba musicien to ba porte-parole ba lobela le king oh c'est que ba faible bon na succès na ba patron na bango to lobela bango te batu pe belé bazana ba journaliste pe belé ba lobela ka bango ba sala ba analyse ndenge nini bazolo ba bango te po bato tout ba sala papa nga pe na tala internet naza pe to mona pe moi oh otali moi jeune oiseau baboy azana nyo banda ki kombo le king tiba si c'est mission ka le king so yebisa ngai na condamner patron ya muto ye azolo ba wana muto ay ko lobana a osale mission azo tcha komba patron na ye wana ese nga na wa loba vuma ke na ndenge na zemani na loba patron na yo ozo tindaka mutu mo ko loba jamais. Très chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Dieu des Stars. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Katib Sarabino na Congo Source et Sigalo Mataniati. Actualité oblige parce qu'aujourd'hui je suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Emmanuel Macron, l'un des attaquants du groupe Victime, un groupe accompagné à Kafali pour Padicap, La Merveille, Aigle, Bienvenue sur Bobby déjà. Album déjà formel CTA sur les marchés et puis pourquoi pour surtout sur la paix, actualité de l'air. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Roméo
Mouchanoza au four et au moulin derrière la caméra. Pourquoi pour ça, Giros Mboni, notre DG, Hervé Kabamba les cordons. Un grand merci à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre, un bon garçon, à Yadjongo Naïmen, t'es avantageuse, patron, j'étais sali, à Rodrigue Matende Master, Yaziza Lukusa, na moni on a pena musika, Shuna Chanel, la parisienne, moi Nzambe, Simon Bidi, Izika, Chayawid Mouchen, code mondial, donc na moni on a pena, Moutunanga Kati, Kevin, Monta Kevin Mata de un système pourquoi pas aussi n'a pas tout balanda radio le Mata donc Romain Mouchen font là sur large tout soit déjà invité na biso lelo Emmanuel Macron l'un des attaquants de Fali Poupa qui je dis bonjour Dielo Mata Boni qui t'accorde c'est notre net la film qui t'accorde nous le bien Emmanuel tu es quand même qu'on depuis album Bima qui depuis ba tourner mon bébé belé te soli pendant moi trotter le quand même na ko solana yo merci pour l'invitation on dit Maki tout le monde a déjà Formule 7 sur le marché Emmanuel Macron impressionne les andens Formule 7 tu sais batouké tu te côté en studio tu sais on va blaguer donc depuis patron on a bandana en 2006 tant à longa iko pa utaki et tant que j'ai eu décision tant que mon bali à ça la réalisation et ma projet vinae banda droit chemin ti le lot comme une Formule 7 au monde raquette aux arabes donc on les a force artistes donc biso to zo vous magé to mi pesa corps et âme donc tant au kotarama to été pour tout ça aventure surtout bimi son faut pas se là Formule 7 humour rien à dire donc so côté partout zo que nous aura Bibi Zobeta, date d'anniversaire Zobeta, Médé, Marlène. Donc, Banzembouma et album est bien, je t'aime bien le terrain. Album est bien les gars, toujours déjà donc félicitations à l'artiste parce que boulot et mon ami donc chapeau bas toujours. Est-ce que tout côté pénal on a bien Formule 7 Emmanuel Macron a signé combien de solos vocaux na kati? Non, on a jusque là na honorable, so bangba retrouver ngaba betaka ba coach wana ba yuka honorable ba yukanga. Mutazo banda solo vocaux izangai. Je suis fou de toi na komi loto na babutu na melaka masanga te mondimi ami suni na kaka love na yo Romeo yo Tom na Jerry Tintin na Milou et l'amour que j'ai pour toi Romy interminable aux honorable Devant obstacle comme comme un spectacle ya bilenge François Babadi Edi Badiata Pablo Kitambala Maître Moïse Mopata Gauthier Wingé souverain pontif déjà donc batu ba oyo kabanze muzana ba solo vokonde biso tout intervenir na kati ya disque Formule 10 Formule 7 biso tout kitoko Binotou qui tourne le bien mais après puis avant Formule 7 vous êtes toujours dans la tournée bah concert et belé bobeti et puis tout côté déjà dans concert ou avant Prézabeta on a privé qu'on a créé mais tout beta nous solo yandou le robeta qui na stade après stade de Marty bokende sur un stade yangola Luanda o isali pe le loba makele les sali pe makele belé na toile que non bon ndou le wana tout monde ba vidéo maki avant ndou déjà que non ndou les ampiaka ba yete donc bon film ga côté za qui plein na habité siko yo ça la ki wana réalité sur moi dimi et là on ni sali qui ba côté monsieur za vide. Donc, au moins, si on a un succès, et puis soit ça est bien, à côté comme bien à marché, bah il n'y a toujours. Donc, biso to beti stade de martyr, binomo au monnaie carton. Toké sous na Angola, pour pas ça les belé bah tu vas beta na Angola, biso to beta ngokala, plein à plein. Parce que biso to mara système so beng si biso faut tchela biso stade. Stade de wana o Angola to beta gi, donc biso to beta net awa, ndako président yango. Donc, place où il faut battre au ton de sa côté, tikaleka pour c'est comme penser à garder on. Ba 1000 la battre les pour la sécurité le pangoya président Angola. Parce que autre tikala ibo baluka sko rondo wana nyos. Plein à nyama. Pour biso plein na biso za rate on ba garder wana te. Kune tondi tinase. Peut-être ndule kitoko battu ba sepeli et puis tant to bimi album Formule 7 et Koti Batu, li bana mboka toki na Angola bazo proposer biso banzembo bazo bamba betela biso Médé, betela biso date d'anniversaire, betela biso bibi. Savoir faire. So c'est musano bien, il faut public basenga ko banzembo. Et yelope ba production li banda et belé ba chama kelele a na Congo. Ba artiste belé, na ba grand na ba petit na ba jeune lelo ba osala ba album ba sala ba orchestre. Ba o moni la place à force na bango a. Babi mano li banda mboka toke ndo tala bango ba beta pe ba stade ba beta pe ndebiso to beta
au moins ba résultat no ba mo comprendre que album na biso sukaka na kina libande kota te le roi ok na bonga pena tout notre yamba pe batumo boye orchestre batumo ya orchestre mo baloba ke et pas na bino bo voyager à tout parce que netika administration mnendi maramo ba concert ya nyongo donc bo voyager ka po betandu le lare landa bino après mais bango ba msuba ngate msuba ngabna caché na maboka après ba beti toza le seul groupe oyo ya accompagnement soki omoni biso to bandi ko poster to na njili wana na aéroport na biso to lobi ke to ke mboka boye yeba ke tant tozonga na chiko donc biso to futa maka bato bazana ba orchestre chozo mona ba belé ba leka ba défiler na ba sa ba mission ba loba to ba si ça vraiment c'est obi ke to loba ka poto kumisa patron na biso to futa maka ata bo ba mo ba transponder ba répéter wana ils arrêté donc biso to patron na biso azan esprit mo boezal ouvert na biso donc tu te déplaces à yémono azan parent yémono azan responsable à ça l'entreprise na engagé bato belé tout ça il a faire à 80 90 autos engagé na kati ya groupe parce que bato na nyonso ba kendara ba bimali banda ba gebeta concert ata to betia na kinto zo là chez biso za ba 28 hein. On est en orchestre, on est futa ba te biso te biso so to kotika boto di lobi to le katoka ba bagage to bien na gebeta bandule na ngana obenda na zungi la na c'est ça c'est ça dans lobby on a mesko er lobby batumsu na orchestre bino style les groupe d'accompagnement kaka ils a groupe d'accompagnement bata orchestre mo na ba ba chama orchestre qui quiti orchestre biscuit orchestre ngine biso za groupe Fali Poupa. Mais si vous avez groupe d'accompagnement, il y a certaines personnes qui ont 17 ans, na fallu un groupe d'accompagnement, alors bah changer bilonga bah tout parce que bah accompagner ko changer pe toi. Non bah ça tout ça na bande ko nyoso wa so de l'autre bache lelo mususu bache mususu pe ba ucha na voyage mususu ba ucha ba changer na bango ba changer te bon. Banda groupe et banda ya accompagnement. Bilongi boni yo mona oyo banda banda ba misupe ba kenda ba misupe ba yeba koti ba remplacer ça bon. Donc so longwe misupe ba yeba koti c'est misupe ka bon. Tout ça ça na biso ba figure bato. Est-ce que le nom d'un système d'un normal est-ce que Batumsu Balobi le photo tout Mani Macron c'est comme si on dirait groupe tellement succès Macron on dirait Batumsu Babandi Golongwa moko parce que Balobi lelo Batumsu Bazo kende ba voyage sans qu'administration et ba sans que donc il n'a évité ce que yo attaque moko ou azana groupe est victime wana yef ce son vérité ba départ déjà bandit to zo bomba non neti ba départ banani neti ba papi Kalombo bolo yang to moni déplacement neto landaki mo PD andolo bondire ya yebita za informé yambasi wi bandima ki va informer anata wi bandima za informer bon na yebita ce que bino bo sala ba repa alors bango baza libanda na yebita siko ceux qui voyagent sengi ya mouvement mon Afrique ba Rolanda ou comment donc moni makambo sala mapa na biso to sala ka to aka ko innover ba orchestre bazana ba patron na bango ba mona on est ici ka biso za soto quotidiennement na ambassade ba visa ba betara biso ezara ba inane ya ba 5 ans o siko bango to ba kinda ba senga ba zubena ba refi misu ba biso teto pese ga 10 apamba siko ba komi la calcul na 10 on ok na nani na tika nani donc biso soto kei na ambassade to ke koti sa demande na biso pour na visa ba visa na biso ezara ba inane ba 5 ans ndeto da bongana na inane 5 ans ya Canada États-Unis ko to lobate soka na bibo na tali to na mo programme mo ezana ngote to pemi na biso nanu na osenga autorisation donc pour ton information na confirmer pe ba melomano ba otala biso déplacement nyonso ya artiste nyonso azo évoluer pe mena le king ezala na autorisation wana il faut benga ngomba il faut benga no boss yemo loba oh ah bon nde nongo bouger ngena bouger prise ah ok c'est bon na tali pe ok c'est bon ton na biso na lo mo sa ti bouger na akeipe tout le monde doit nous monter 3 personnes au bas déplacer basé en autorisation il y a groupe pas mon colo orchestre bah c'est un guide déplacement na bango bah bouger là au moins na bango bah ozonga na bango pour na batu musunde ba mona osika ba misu ba mema bango poto toke poto na mouvement na biso mais ba là que ça bango au moins Champs-Élysées ngona o mais kiti ça que kanga photo soka ba tiki espace que kanga ha na bisio akosangana na mindele ona la fulu wana na biso bobando lukelo na torche bo monete et puis poto sumboka ya na biso ya liberté à degré mokete biso za soto voyager to kene ba poto wana tourna poto to Afrique to kene na vraiment que to na liberté
ba passeport d'ailleurs na passeport na ngeza palin soka nde to ngito voyager nde ba sa biso boya na ba passeport na bino pour te couper ça pour ba que nous ça ba démarche et kota pour to za visa après to bouger maintenant to zo zonga na njili déjà mutu na passeport na yi akena onda kunayi c'est ça biso les arato ba boto la bino ba passeport et puis ba yebisa bino bo ke voyage mo bo komi ya poto poto ba te belé tshaka bon moi obi ke tango kombo na poto mbamo ba tche bino na rata bis yo muta bougete tala ba pomba ba telemi yo mais na bougete na ki posa masuba yo to kena ke tika to ke su o ke suba biso za bon te tant to kita na Roissy Charles de Gaulle tant to kita na Roissy to kiti ona mamo pa ndani bon banoko to mona nati WhatsApp dans le groupe na biso ils ont un WhatsApp il y a mouvement capone d'information ba voyage ma mutu biso nous sommes connectés ma mo ba comprendre ah programme côté photo coûte na place pour tout qui c'est ça biso chez biso za bon biso za te o tombo kita ba mo ba boto le passeport to ba biso ko bouger ko tout na ina so na mona tata mo sina te aya awa te biso bon te tambola salamo ga munyonso zalaka ndina conscience na yo parce que vous êtes musicien vous êtes artiste faut ça musa na yo il y a une mission de service aussi ici aux Zongi. Merci beaucoup Emmanuel Makos. Quand on a l'actualité PO et Internet sionné awa to banda déjà qu'est-ce qui se passe est-ce que groupe Nabino na la team what hérité pour te sentir micro banda to ko se voler fasté et donc Roméo Mouchen parce que ces derniers to sentir banda que côté banda banyati côté ba musu ya victime ya oba soutenir na ba fan musu ya fali pour ba répliquer na éviter ce qu'on fali n'hérité ou soit beaucoup de problème les années pour la stade de Martika comparaison comment non on a le prophète beta masona biso masola batu na na te toi na ta au fulate batu tout baluka polémique na patron na biso le king na biso bato to évoluer peu mais comme artiste ba mission na ye batu na ba soufa na option ya kakipa kan kokolo ngana omona ngo bizarre obetaka na orchestre X to Y to betaka pas patron moko boy ole olobela ma entreprise na bino bomo olobela ma entreprise mususu obike nga soki naza patron entreprise on a fona suspendre bino bato bo kendaka olobela kombo mutu moko c'est bizarre parce que ngai na salle entreprise nga bon tout le monde a kombo entreprise na salle orchestre nga po bato banga ba lobombo na salle orchestre mais ba musicien nga na engagé na bato nga ba bureau ba porte-parole ale ba fanda boué ba mona mageno ole ba ke olobela mambo orchestre bon ba olobela o kutu leader wana ah vous avez complexé, vous avez faible en esprit. Vous comprenez que biso vous avez grand. Parce que si vous avez grand, vous avez un petit barreau lobby la biso. Vous sous-estimez patron à bango. Toba patron à bango. Nous tout le monde est chef à télé. Obama. Mwende chef d'orchestre. Afandi Bouye, aïe masali sortie médiatique. Afandi Bouye lobby la mamba les king. Et abandon. Ola lobby la mamba mouvement tant que chef d'orchestre. Abana momoro. Oh, na monaki ba musicien morobo. Ah! Oui, que biso nga moment na obengena chef affaire ni na ngwezu affaire ovuma tangue chef yoko kipe kutuma mona te papa dès le matin nga beta pa muta munene boy est-ce que batu ba boy bon on va répondre bon point il faut pas souffrir na option et puis na 2023 to kembisa osu to serré boloba tibo aussi ça bozo occasion na te bato kutu bo bando prétendre que no baba grand ba nga ba sa pied d'égalité net ba tcha ba comparaison na les king t'occuper bangote boka bata lala ya hier lobia to va occuper bango ah par de énergie na ku vomela lobela mamuna biso jamais to roza na temps to na temps na ti bo sala musana bino bo laksa batuke obi kala bano pour bando biso ka musique eza kisi lelo le king Alexis batu non kisi te sala musala na yo okolaksa batu musala na ona miso batu batali ete jo sa musane bien. Et un artiste belé ba leader be bo ça ba blo na bo bi ba disque na bo e simba bo so ya yo sale simbité mba moko mo bon ah na ciblé nan te c'est que fali ka mutazo kanga biso ba disque ngwa ah tina studio na bino mo bo futaki na album na bino bo musique fali so kanyao non papa si tu es bon so za bon te vanda na yo et lors mo ba bosana le panier circule encore il faut pas désespérer moi na mobali so sale lo mo lelo simbité ah, prophétiser la maloba belo bara bon et simba na bossé les sous c'est ça ce qui au salé au bimis album al bosso mi balé mi sato mi so 5 6 et simbité faut lemba hein forcer kaka et simba na
Est-ce que pour nos bateaux, balobaki na mine bamsous ba chercher parce que biso tozio déjà vous allez ba tourner mais tout na ba question malgré msous c'est ça il est qui déjà mais balobi ki bobeta na stade de Marseille plein oui mais après ba msous mais ba msous bi que non ti bobeta na stade de Marseille voilà son ya musique na bini zalaki bien té bamsous ba reprocher so bamsous reprocher fallait que ba mon appel emani pe aye manandeng ni ba mon dirait aigle il maki plus yemo que bino bo bimaki bena na santé ba match na biso ya Léopard équipe nationale na biso tant que beta na Marseille ba batala selon c'est non plein na résultat. Si vous avez des années, tu m'as bêti contre Batoumo Boy. Et là, les bosso plein. Papa n'a pas sali balance na bino son et zoyo kana makamutu. Full et débordé. Papa ba singawe zagina mupanjo e kota ke longwe. Baba ndasuko kita baba ndo tindika batu baba kotango. Non? On les a force à ba faible. Bobeta musique na bino toko tika ko kipe mutu te. Toko pesa ba tu chance te. Biso ne dunga omongane na beta pemela le king na tante na lobela to vie mo boy to masa mo sala orchestre to petit mo sala orchestre bazana ba mission na bango ba ye ba mo lobanga na répondre bon jamais na longo manite ngale manite na beta pas muta grand na se rabaisser nengona na yena ba noebisa te bango ndefo ba lobela biso devant au pesa bango faut ba loba pona biso mais biso to loba pona bango te na ba patron na bango to lobela bango te yo muto na succès nengeni okomo utinda to batu to ba musicien to ba porte parole ba lobela le king oh c'est que ba faible bon succès te parce que yo solo bi bongalo alors biso to mona pe bande comme so ba le capé ba défendre fali pour na compte na bango na ndenge na bango to mona bande comme so ba confrère ba musu ba le kana ba so s'attaquer ndenge ba donc on peut exemple l'autre monde peut na saluer mutunanga Alexis we chitomoni pe azokota ba mama so s'attaquer na bato batakaka fali pour mais na éviter siko yo lobi ke bino c'est mais Alexis azolo ba bon ba tindi so ta lo ba attaquer arolo ba attaquer nani na mouvement obile king azan combien de fanatiques ya ba warrior nana petit nanga Christian Zana warrior akumba azana karna ye petit nanga Beni pour zawana petit nanga Shiro. On se comprend. Donc, ne bazawana bazabato so ba tambona nzela bango makila na ye fali. Papa, to fandi boy to bimisi 31 titres. Album bimi formé le 7. To zana concentré ya kanga banze mona biso to bulene to sa ba spectacle ndeni to ke beta su ba concert musu libanda. Papa manga musu le kana internet biso to yebi ngota. To no trop concentré l'album na biso. Batu pe belé bazana ba journaliste pe belé ba lobela ka bon ba sala ba analyse ndenge nini bazolo ba bango te po bato tout ba sala papa nga pe na tala internet naza pe to mona pe moi otali moi jeune oiseau baboy azana nyo banda ki kombo le king tiba si c'est misoka le king so yebisa ngai na condamner patron ya muto ye azolo ba wana muto ay ko lobana a osale miso azo tia komba patron na ye wana. Est-ce que vous avez vu que vous avez vu patron na yo ozo tindaka mutu mwa loba jamais fanatique mutu na mutana nenge na ye agira makamu na ye yo mona note kala ba wenge BCBG wenge maison mère bazaka na ba bagarre ya ba fan mais lelo le king aila batu non te respect muta finga te mutu na muta zaka respecter na kwenai ba warrior to créer ba warrior na biso soki mutu azo sepela te ndenge batu bafingaka le king so mutu ana lobby ndenge lobaki le king muta tindi biso moko na bato tozaka na le king iso moni biso bando tuna nga ba question bato awo iso moni nga na tenga meli ata bato rien na fula bango héros na gilelo jamais bango ndefo ba lobela biso po biso tona makambo bango mo ba comprendre que le king non na groupe ne bana makambo faut ka tout abango mais biso ce que to tane bango to bi bon to ko répondre bango te bazana bata lobby faut ba kemba na musique ba comprendre et puis faut y bango que et belé ya ba leader ya ba jeune belé misusu bazana nous na ko loba basa banani bazana na âge de puberté na musique belé bazana na âge de puberté na ba patron na ba on a ba porte parole na ba musicien ba ya loba makambo po ba taka biso donc pour na bango belé bazana na âge de puberté poani obingulu to ana daje mo bongula tuna mama na mama e pani muno ne salibo mama na baluki atali abise mukoko kola ndoko yeba
moi na petanga bani ko poussa na tango bimi tui moi tout na sou maman exact pour moi ko comprendre que na tunaka maman ton na sara na ngote metango biminga ah donc ngapi ka faina ko mabwe po to rande mona maman na ngai donc ngo lo banini tango tunaki sou maman na question na te a comprendre ka comme ko mature et belé faut pas comme non mature na musique na biso ba grand belé auto respectera bango ba tiki musique na biso na bar moi likolo les kinga ye lisusa che bar likolo ba artiste pe mususo ya ba leader ba se respectaka ba tana bar ba tiki likolo mais comment ebele bazo ya na ba TV bazo ka kolobela ka makamba bato cible ya batu nyonso ya musique ya lelo o ba le karna ba internet faut ka fali mais yoka ne tokacho penate mani balobi bino pe bokomo kiboke na ngoma be minga na bino na bino na che parce que ba collègue no musuba oloba de César wa bino mbolo bango balobi ba ebandaki makasi ba yomona ba propos oyo ambasi aloba kabi ko banda lwambo tina se eza un artiste mo utaki ko égaler fali na ba niveau soit na ba level na mambo fali sali na musique alors ba ndeko na bino musuba musicien ba gérant déjà mabe balobi ke eza lowa ke bino bozo nié ba biloko to ba grand pote ba sala fali non na sala logo te asika na ndule tout au sala de salama dino matabati ko bata mana makambo o ambasi alobaki on comprend tous ces bandes wana ya batu tout ba oloba makambo wana tout mon grand pote na biso respect vena biso quadre à légende vena biso ça l'émission ils en net to kota bo beta aux journalistes ça ba recherche vers le banda na wendo vera mo mutalobango banda na wendo tiyo kita mutaleki na musique azate na mona ko batu basala ba sous émission siko pourquoi tant ambassade lo biango et comique batu faut pas créer une émission non ils en ont été ils a ka combo ya falinde déranger batu c'est combo ya le king ne mutezo déranger bango. Le king pas attendre ya va comme lelo le king a souffert près andima pas souffrir na ba succès battu belé afin d'apporter la ah mais langage azaina okana katine asaka déterminant lo ba ah un jour ngana o salama kam na mboko c'est ça un homme et non que ton yozo mona muninga zo briller yoko mo ko tsango okomi aigri okomi tema mabe okomi mona ngone tsunde soneni non papa mutu nyoso ana chance na yi et toi la mutu et pesa na moment na yi le king pour l'instant, ils ont fallu. Bon, matabo qui t'a c'est le king. Il y aura un moment au pays que comme bon, bah tu me soupes ba bimi. Le king a loba on bien lobi ngane na zabo. Pour mon gaza égoïste était. A lobi ndena obeta stade de martyr. Ba geno ba na sima. Na ba massa ba ko retourner stade de martyr. Bah tu vas au beta. Et ce stade de martyr est déplacé. Est déplacé. Et ça on va wana. Jour où tu as courage dans le biban, ah, on a qu'on a se senti capable de bêta stade de qui de bêta. Pour les seuls de to bêta à Bercy, de to bêta aux États-Unis, on a to bêta en Afrique, bah on a bah on écoute ça, bah font la rapport, ma tête au fêlé. Quel bon mécanisme. Il y a un autre tigeli bango to biban, le quoi bah tigeli bisoka défait à stade de martyr, to bêti stade de martyr. Oh et sali, to tigeli au bon. Toi biso na pape. Bino pape nani? Ka biso na pape. Nani? Oh, grand-père pape, respect belé, prêtre à outil banda et grand prêtre. Na sengi non merci na président Nabiso de la République, président Fatina mère Nabiso Denise Nyakero. Donc président tiki histoire a bengi biso papa na terrain. C'est ça. C'est quoi stade wana. Toi ka biso na pape. Ndebo sen. Oh, na bino gelanga te, batu batindelenga ba vidéo. Kombo na de bando tanga na stade kuna. Na ba artiste yo yebi ba petit stade de Martyr. Rien à dire. Donc, batu batika ko polémique na maramba pamba bakota na ba session non, ya koma ko mi mona te. Bozo souffrir ne na succès na ye. Bozo la pe moment na bino ezali. Les paniers circulent encore, les paniers circulent encore, papa. Batika sina ninga lelo sko yi session imani. Fallait un adversaire te ou comment? Biso depuis le king abanda maramna. Toi dans l'adversaire te? Ah, bayaka na batu mo bayaka na bango. Ote adversaire na. Mais musique na so baba itambola de balobake. Balobake fali adversaire ne se fait rigola. Papa, naza na posa ya kotanga bakombo bato wa tena fula bato. Ngana lobi kande baloba na musique. Zo loba ça n'engage que yo, mais ngana lobi no le king azaka na adversaire te. Ya za artiste misa c'était vaka bato la bonne musique et sili. Mamba ba adversaire on a mani tout na ba patron ba orchestre. O bazana ba orchestre na bango. Biso za groupe d'accompagnement. Yo so mona de king ayo loba ke non. Nena za boye adversaire na ebi yo non. Batunde bakinga o créango. Mais biso pona biso patron na biso aza kuna boulou na te na calculete.
Yo mona fena biso loko kanza fanda ba loba ke adversaire ezana. Ya ka musique guitare na fandi ka. Elembo ya mo pepe. Vena biso sangu bala roda. Nanana motema nanana. Elu mama nanana. Ielele. Motema mangai. Ya kitoko. Donc au mona ke un artiste kolinga ko se sous-estimarati. Ezaka pona ka biso ba artiste musicien te. Ils ont la vie sociale nyonso. Mutu nyonso na kwena osoko bandi atali gablono mukie. Tchelango esprit. Tchelango esprit. Zalaka na discipline. Landa ba norme na yo. Zala déterminé. Nzambe o to sambelara. Abimisaka moi na butu. Ah papa. Zala no calme makamno simba. Batika obata mana mwamba pampamba. C'est le nom de Fali qui dérange. Makambu Fali azo sala et déranger bango. Mais elo kamusa ngande angwana. Pourquoi faut déranger bino? Iso yambanga dene mission na muninga mana yebina bino na kolobela lelo ba patron kingandi, na kolobela ba patron kingandi. Jamais. Poto zo na temps otama makambo na te. Biso to na makambo. Na ba noke lobela ba patron ya ba papa, obi ko fula ba succès za pasi ya. Oba nozonga moyebo na bandi bonde zo tunanga oteba misu ba loba ba lobaka bango de bana droit fo ba lobaka pona biso. Nde na sale mission boye bango ba ko ya fo ba loba. Kasi biso to ba guide. Patron na biso za guide. Mona guide azana. Ah, mona aigle azana. Biso photo lobara bango ba yeba fandi ba bando répondre po ba tala biso bota en tout cas ba nombre ba voyage ba joba kindaka. Ba joba kana succès. C'est ça papa. Biso to bosser, biso to bula maramba ba polémique wana te polémique ça absolu. Makamu nyonso le king osa leona vina e. Il faut tinda ya bando aro tout ba leader jamais. Merci beaucoup Emani Barubi yoza ozarano chanteur mais na habité ce qu'on est c'est na minute ba vena ngalo la Chico Lubanda des fois maître Voulouse Monseka quand prêtre na saluer pourquoi pas aussi ya Willy Seke Fura base actualité les boss ya Willy Seke Fura. On peut proposer ce mot extrait là. Anniversaire nanga yo préféré et comme lisusu data liwananga oboyinga kaka mokolo na botama Elvis obengana esengo na vinanga insomnie zo place na babutu nanga na lala kate sans somnifère santé nanga oboma yango ye data anniversaire nanga yo préféré et comme lisusu data liwananga oboyinga kaka mokolo na botama Elvis obengana esengo na vinanga insomnie zo place na babutu nanga na lala kate sans somnifère santé nanga le king oboma yango ye ah banzembo abo bazo zanga ne maloba ngwe loba maloba manango est-ce que on va juger barobi que non album il y a formule 7 ba mono les a trop monotonie bo bandela presque ba rythmique mo wa bloc mo onde bo sala kasi za neti ndeyo mikona o chilinga donc yo santaki ya onde pesa so bien to loba batu ba yo ga bien o tika na ngote to ba loba mambo ya monotonie na linga na tala na kene no to ke no un peu plus loin to ba loba monotonie ba loba ngona contexte ni soko tali lelo ba grand na biso belé o ba sala ba orchestre na bango vena biso taboulé ando beta musique ndé po yeba ke o musique a taboulé ezaki ndé adieu yanga na yo resili obongo lipema tema pona yebi eleki kumtenget eza identité fete ya onde ba bengi monotonie na ke no sou plus loin les sous so ki totali bon malheur abano beta ndeni toye lisusu vena biso mabele lise za ndeni mbonda te ba vena biso ba Don Camilo personnam akenda papa ba tournera rond onde ba omo petit baloba mama monotonie na fanda mana tali ba mbona bia ba joba na retard makambo mutu bolo ba mama monotonie aketi na niveau kota na musique ba daju ba beta ka puis s'adapter et simba pe tokos oza oye bien ngoti tokos ba bota la biso ba tuka bango mo o fallait ko mo mba français 3 atikeli biso akimirumba siko to betel ba mu fiku 31 titres ba album ezo tiaka soka moko bimisi mutu bo afandi te yo vanda nanu luka na bombe de nerf banda o tiaka luka mo c'est tala papa
Si tu es bon, tu es bon. Fali Poupa, alingara musala na ye. Na lobby que l'artiste est balinga misana bango te. Balinga misana bango. Il faut pas longola non na mutu na bango que pour yo okoma danger to osala mama bien exploit bien. Mais il faut pas qu'on calcule X to Y. Non. Parce qu'on a tout le monde parce que au lundi déjà na internet ba communicateur à quartier la temba na disque d'or certifié depuis 2008. Parce que ngana landa ki toyebi ke aigle mtazo ki na tokos mais tout monde siko vera mo pas zoaka déjà depuis 2008 ba l'action tout monde na ba média na ebité yo ko lobanini votre analyse te nga vraiment na préférer na garder ka bande na lobela mingi ma na biso ngana tunu atake obino be woloba ki certifié za battle papa na ngai eza fali te mtabetela ngotangwa o biso to zoaki yo mona biso to eto gangela ngo to loba ke no biso boy te to laxika mukili ta disque d'or certifié. Et puis, wap, na snap. On a pas snap. Te, nga na oloba ya batute, ya bisoka ya fali. O le kinga zoaki, yango na kaka. Ba kota ba vérifier sur les lokuta. C'est tout. Ba o ba olinga ba sa ba challenge na ndenge na ba okumisa makamu na bo ya bango. Nga beta na ba groupe ba twana te, o tangelanga non. O ya biso eza pas le king. Le king ba trophée makamu bela zwa. Funa lobelango. Nga na sa promotion ba tumusundeni. Nga beta pas fali na kino sa promotion ya patron mususu to ya mais non papa o biso disque d'or tangu nano azwa ki ngote obi batu ba ko lobani ah dajuku tuna ba games ba zwango bongo ye bozolo baka danger tangu zongo ali babandi ko luka ah to créer lisusu bo to comprendre que Fali Poupa ils a moment na ye il est grand a sa makambo yo non au moins bate belé tant ba traîner na polémique. Le kinga na course mon moulai azokenda un jour ton makamutu ke vanda mabomutu obiki na lexa itana ngana utala aka makamba tato yo a commandé na une longueur d'avance bo to sala musala papa batu batika na bon lokola force ya batu beleza na mamba ba réseaux sociaux pour na ba polémique na kufinga un jour ba comprendre na bango ba comprendre et puis bate belo toujours mon ba bazo cracher bazo ya chaba makele ba oloba n'importe quoi c'est combat patron na ngana biso ba artiste na ye tous na ba vidéo tous zo kaka aki de droit ezali l'été za pona biso nyeso ngao ya mbingai oyo kingana ya koloba kombo ya ngandi na otanga pena kombo ba patron ti mais pourquoi tant bino vous salaire ba émission journaliste na droit ko tuna aux questions nyeso mais yo invité c'est à prendre ou à laisser. Alors, si vous avez une question, vous avez une question, vous avez une question, parce qu'il faut que vous ayez une question, ah ok. À qui des droits? Et ça, c'est un mais babi. 2023. Oh, kaka, kalate awa, omo rabato awa, okoma. Tenga na tiki na oloba nanga shooter. Ba utako kanganga, ah. Obi ko finga mutu. Kendo tala ba pénalité na ngweza la kuna oyo ba marque to ba bimso ba règlement muto yozo finga asala oni et c'est dépasse les misa banda da lo ba makamba patron ote bosko yo tango ya ofinga poani na tinda ko okomona nde ba ko bimisa batu na sima ce qu'on a lobby pour to chito de malé malgré tout ça ma msusu ele kama biso to zionde lelo nabi ce qu'on a si affaire ya aigle na Virginie Manganga yo rolo banine Hervé Manganga lobby que patron a traité à salope ya basimani batindikani ekominde komakiana kuna donc pour tolande pe propos na pe wande comme sous lobby osengela loba mais bino atake boza pembe na aigle yo rolo bani ba propos ya loba ki wa tenir wana ke no basimbana ki et puis voilà na ebite yo rolo bani ne Rolanda su bande ko ba Charlie Prince ba traitera patron na ndenge ba loba na yo atake nduliste atake artiste atake muto a pembe na aigle na kokanga sentiment na ngandenge nini yenga yo oh bibi na koza makasa koboya yo wapienga ye bibi oh de la reta bibi oh bibi bibi ngisa plana nga ya bolingo bibi oh bibi bibi pusa koni na yo tolelengi bibi oh bibi bibi balwala nzoto na lelelengi elengi makasi oh bibi oh de la reta
Hey, Lion wabo mabo to wo akwesa mpaka sabangombe na banzoko kasi mokolo ngoko ngungia lelisa ye bibi yo lelisa kangai na bolingo nazolela sentima papa sezo ye banate ngai na komi lokola ndoki oya lei moto makila mabe akombo devale ba seke nyonso ye oyo balobaka na sima na yo bibi yo bimisinga maya miso nelengi bato bana posa oyo ka miziki te formule state oyo oyo album na biso na mama na makambo obike tokende les 11 à ton concert na Guinée, tout que bêta concert après on a tout zonga, date mususu ke bima au monde donc ça ne sert à rien, il y a tout à la polémique non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'entendre le bien absolu tout na raba question et il y a ka donc réponse les pas na yo est-ce que autour lando yebi ke bakanga ki maniqué et puis na ba propos ya mambo le ka ki wana ba epise to landa ki maniqué ndolo ba ki ba ba ki non maniqué alobi paraît-il donc Aigle Abimana Cindy le cœur et Cindy et c'est quand il le man qui pas arrêté na éviter yo sugo attaquer moi na Aigle na marambo ezaki parce que tout le monde qui bino pour répondre mais tout le monde qui comme fallait zaki citer na kata marambo na era déjà mamu ba faire comme ba justice bo yo pas attaquer moi na fali pour pas okolo banini na bandeko ba warrior balana non nga pour ngai tous les warriors bazama obike ba warrior na biso nyonso nde ba fanda ona eza anakin partout dans le monde baza focus dans l'album formé 7. Tout à l'heure notre émission makambe belezo les réseaux sociaux nazana du mal ya rolandelango parce que tous concentré dans l'album na biso bimi papa toi on a 31 titres et ça jeté et puis banzem mozo sentiment ba rumba musuni donc na lugano na zo soutan na kota mais ils en ont passé pour l'instant na kota ma réseaux sociaux trotté na trop concentré dans l'album na biso et son Nathalie ba makamususu eleki à la prochaine émission tout ça là on va répondre par rapport à Magamotuni. Est-ce que par rapport à Masola au stade de Marseille parce que tu chité déjà on a stade de Marseille babina 2023 ah bandero musuba yo beta et que tu attendre ba beta pour la deuxième fois faire rigolo au betango Félix Oazeko au betango ba tout ba ciblé ba il faut ba betango et surtout ba ta faire rigolo ba bon faut betango plus que bino parce que le monde de chez moi maquillé trop donc plus que bino na habité bino est-ce que bosuki don wala to bon mon bo banga te ke ba ro dépasser bino. Stade de Martyrs en Angola, na zone sous na rebandeli. Tout à l'heure notre websoke les King Alubaki n'enga beti Stade de Martyrs. Ba génération zanasima, ya ba petit, ya ba master, ba ko beta Stade de Martyrs. Stade de Martyrs pour na mutu nyonso. Eza bisote, eza wana premièrement zano pour na mamba balé. Après maramba ba politique, ba nini. Biso pe ndule pe to yepe to chamu tout. Tout le monde bêta yango. Stade de Martyrs pour na mutu nyonso. Et on aura fierté à musique congolaise. Vous comprenez? Tant que congolais, ils ont fierté na biso. Oh c'est peli. Na autant le bano que oh aza cap à se sentir qu'aza capable de faire bêta Stade de Martyrs. A bêta naïe. Stade de Martyrs pour na mutu morote. Ba fait na biso wenge ba bêta git. Tant ba sangani ba zongani ve na biso ba fait na biso wenge 4x4 bon chic bonjour ba bêta Stade de Martyrs va biso. Et ça l'a bien ba bêti musique bien plein pe ça la maki. Biso pe to le 29 octobre na biso to bêti et sili. Ba biso pe ba oya ba bêti et c'est bon papa isaka biso monter mutu nyonso se sentir aza capable de faire bêta Stade de Martyrs. Kende na ko bêta. Et ce problème te mutu nyonso on est libre. Ba bêta mutu tout. Na boké ba siko tant suspect ba na clôture. Pour jusque là total anan. Beta na bino bato beta na bango eta prompté baki ba clôture question sous ezali to ni mani Macron balobi siko balobi na sous question balobi to tuna yo ko from da réclamer ba koko et pas bato to ba uta pembene alors bato ba tel na bato to pembene les lots muta chapeauté to ko se vali fasté c'est fallait pour pas parce que wabi ko from da réclamer ba koko est-ce que bino nde boza wana ti siko yo on dirait c'est un ko from on dirait na bo fulamité. Moi, je suis sûr et certain que Vertangaki Kombo le King te. Réclabika, oui, t'as bien la question, la biga biga ban ou tu vas ou tâcher. Tangi Kombo le King te. Comment si koyo batu bazo tuna makambongo.
parce que le King là chapeauté. Le King aza yemo kate mutabima na groupe. Place à Venabiso. Bah c'est belé. Pourquoi vous sous-estimez bande comme sous babima kuna? Non. Le col a tangé combat le King était. À quoi sert bon gana loba magambo? Eh ben non. Mouta mieux placé ça vient mouta lobaki. Faut que tout navier. Bon ça une émission. Ngana na ngana loba lobate. O ngana lobaka ke le col la batanga qui combat le King était. Ça ne sert à rien ngana loba. Ngana loba poani. Et puis à ça les seules missions au abima na groupe avité. Baza ebele faza na bani belé. Donc c'est ça. Ouais donc nga pona nga elo na ko lobaka ke bateau nyonso bazo tana bango tala biso na émission na yo. Na pesi bango ba mbote, na pesi mbote na direction yenga et puis sans oublier na vina ngai François Babadi Eli Bumbusa Pascal Chioka vina Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo nakata Suisse donc il a dit il a fait Mbongo contre Mbongo. Jean-Claude Mabanzo il a dit, il a fait Mbongo contre Mbongo. Donc, Bambo Tebele en Suisse, on a profité de l'occasion, on a fait sa sœur Miozo, Bambo Tebele, pourquoi pas Benil Kusukika, et Guilain Kabambi, Koko Bangala, et Binotou Bambo Tebele, na Katia Paris, na Pessimbote na Titi Marocain, Maître Omar et les Noirs, Cyril Manouana, Massalangai, Rosie Diandongi, nani susu Nathalie les États-Unis na moni venanga Kade Soukidi mère nanga Bibiane Soukidi ma mère Mami Soukidi Malou Soukidi mon frère mon ami on est ensemble et puis na ndenga Kishasa batutu bolinga kimani na pesi mbote na Beni Ipupa Kevin Ipupa Paolo animateur yepe faut ça na émission donc yepe pas parmi doyen na kata groupe donc ça la paix bien so jouer la paix c'est la paix donc ngapona ngai bato bana bezo ba ngai par rapport à ba contact kaka ba binga na numéro na yo donc na bi ke le kanango dans les bons et les cas bien quoi donc ndekopé sukuna komone nani azape warrior Koko ba warrior wa tout ça la vidéo OK Koko ba warrior donc et Wing Zamba yekuto arne ba mi na Facebook donc na pesi Wing Zamba Koko ba warrior surtout ka ban extra Médé Médé na koma ko vivre vinanga caché na koma ko vivre vinanga ne na koma so même sommet soulé popolingo selwananga Adolphe Kelo aide-moi Médé pardon boka mawe ma maman ma vie toujours compliquée depuis Mouteba Kenda mi amore chila mwina depuis Kenda naza moto te molimo nange tika nzoto nanga na defo mola musalo zonga kotoke bakolinga yo jamais Netawa belela na beleli Appel de détresse zolela na beleli Nazolela Adolphe Mouteba chila mwina Ngawa na za motema pasi ngamawa Mawa trop Avaler c'est pas l'air Après l'air, ce n'est plus l'air, ça aussi je sais. Il paraît qu'il y a je n'avance. Merci beaucoup. Donc, je dis un grand merci à tout balandi biso na Congo Source pour s'abonner massivement parce que ici sur oblige tous en besoin de like, de commentaire na bino. Et c'est absolument plaisir. Un grand merci aussi à Roméo Mouchano Azaki au fond et au moulin derrière la caméra. Merci aussi à Emmanuel Macron pour n'andinga ndimaki invitation na biso. Là je pense directement mon vieux Bruno Lubika l'argent propre mbonga soin ya ngwana Chiko Lubanda des fois maître ya Jojongo na imene t'es avantageuse patron je te sali donc Rodrigue Matene master ya Zizalou kusa batutu banga dielo mata plamedi rola Horacio rola plus gradi rola pourquoi pas aussi à maître Carole Chaminga le jeune Dibaro dielo mata je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi bye.